La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, Maman Nangaye, oh, yangoyo, eh, Salut et bienvenue dans votre émission Baouta Wapi, une émission qui vous permet de parcours, il y a des célébrités nabino, il y a des gens qui se distinguent dans le domaine na bango. Et aujourd'hui nous avons ce grand honneur de quitter sur la commune, il y a Ngiringiri. Nous savons que Ngiringiri est la commune oyo et bimisi bastar et belé, ba célébrité belé na ba domaine nyonso. Et les autres za sous na ngambo ya monde ya cinéma, ndenge to lobana ki monde ndenge na biso ya ba congolais théâtre où nous allons vous faire cet grand plaisir il y a vous faire découvrir bino parcours et sikaoyo acteur nabino Aouta poazala o azalelo. Il s'agit bien de Richard Mukoko oyo nazobenga sans plus tarder na plateau na biso ya lelo. Là où nous sommes sur l'avenue Movenda dans la commune de Ngiringiri. Bonjour monsieur Richard Mukoko. Bonjour Papa Vincent, bonjour à tous les internautes et à la voix du peuple. Voilà, en tout cas le plaisir nous revient aux opportunités au lelo. Il a fait découvrir Bisso et Sika Oyouta à travers notre caméra et Sika micro na Bisso. À Otozan avenue Movenda na commune Ngiringiri. Si je me situe bien entre direction ya Sayo 24 et Liboso Langa na monde ba commune Movenda 184. Monsieur Richard Mukoko, pourquoi vous préférez to banda émission Oyo Liboso ya parcelle Oyo? Bien, merci beaucoup pour la question, Papa Vincent. Ce qui n'a préféré to banda Liboso Lopango Oyo, parce que dans la vie, on peut tout oublier sauf son origine. Très bien. Voilà, Richard, abotami na commune Ngiringiri, na balabala Otoza Movenda, et na Lopango Oyo, numéro 184. Au bout de l'hôpital, il y a Kitambo. L'hôpital à Kitambo. Donc l'hôpital à Kitambo, c'est un certain les mois caca. Le 26 mars. Le 26 mars. Oui. Alors tu fais qui anniversaire il n'y a pas longtemps. Ouais. Et des maternités Mbalamoro Awa. Selon ce que ma mère m'avait raconté, un jour, je sortais de l'hôpital, Moutabimisa valisette nanga. C'était un fou. Norolandu. Narasi Batunio, ya Sirona Baby Landu Tobin. Donc c'est lui qui a fait sortir la valisette du coffre à la voiture. Et bien que a Koufate a Bunganega Bongo. Voilà. Donc Ezalaka na lopango yo. Nesika papa na maman, bazalaka bon en fait cohabitation na bango ezalaka. Voilà. Voilà. Et Tokota na lokata lopango, Tokota. Voilà, nous sommes à l'intérieur, il y a le pango. Nous avons la porte à Ebele, ou la porte à Bino. Bien, en tout cas, il y a eu plusieurs modifications dans le pango au point que ma mémoire si ne me trahit pas trop, porte na biso ezalaki oyo. OK. Voilà, ezalaka porte oyo. Maman Fandi. Pour awa, ezalaka ndaku ya Nogo Philippe, je me rappelle. Quelque part ici, il y avait Ndakuya Coco, Mapolina, je crois, Coco, parce que Ezalaka 184, 186, 188, donc je pouvais quitter là-bas, il n'y avait pas de clôture. De Nagolo 188, Nazoya Boye, Awa Coco Kanza, Ndazala Awa, Awa Coco Situbunga, et na 188, c'était le papa de mon papa, Koko Luvumbu. Ah, est-ce que ça le pango yabana, c'est-à-dire que le pango côté famille à maman, famille à papa, tout vous avez qu'à vous foutre là. Non, ezalaki juste papa à loin na 188 et pas na bango. Et pas na bango. Azindaku na lopango Koko Kanza à na 184. Ah, OK, voilà. OK. Donc bon, nous refouter là. Donc mais parcelle côté à famille à papa, ils ont juste une parcelle après. Voilà. Ah, OK. Et parlez-nous un peu de votre famille. Papa Richard Abotami na famille nini et puis Aza 40e, Boza batu ya province nini. Oh ben
nga naza aîné. Papa na maman babalani baboti moi na libosonga. Et derrière moi j'ai plus de 9 frères. En tout cas, papa, c'est Moussala. 9 frères. Vous avez moi cité? Si. Donc, quand je dis frères, au sein duquel il y a aussi des sœurs. Combien de filles, combien de garçons de Bogotami? En tout cas, filles. Maman a fait Mélina. Il y a Linda Lydie. Il y a Mamie. Je crois 4. 4. Bangonyo so bazana Gishasa wato bazana non. Mélina zana Luanda. Il y a Lydie. Aza Awa, Aza journal. En fait, je ne sais pas si elle exerce, mais elle venait de se marier. Il y a aussi Linda, Aza, Lydia Aza journaliste, Linda Aza médecin. Et Yamibali? Yamibali, il y a Philippe qui est ici à Kinshasa, mais Aza na Ipen, il y a Bruno Aza na Angola, il y a Junior Aza na Ipen, il y a Alpha qui est ici à Kinshasa. Si l'occasion nous permet, je pense que Toro Zwata Moko na Bango a témoigné biso grand frère Neni na se comporter. C'est vraiment important pour la biso. Bon, en tout cas, Naba Obazana Kishasa. Naba Obazana Kishasa, je sais pas ce qui Toro Zwata na benga Alpha, parce que y a un chauffeur. Dans l'environnement qui Kimbondo, si on peut l'avoir, à témoigner. Et c'est vraiment important pour la biso. Et papa Richard Atangi Wapi. À ça, les bêtises nini jusqu'à là. Ah, Richard Atangi beko les belete. Primaire na wapi? Primaire nanga. Na tangi yango na Kasavubu parce que en quittant Awa, papa a s'appelé ko vanda musika na famille na ye. C'est que baroma cha maman mbrouille. Ezangate, ambrouille ezangate. Mais ambrouille yango ezala pena famille à maman te. Ezala papa ye moko. OK. Azala maman. Ah, viens là, moi. Na moi systématique. Donc lelo ah lobby qu'on est dans mystique. Voilà, donc tout comme na Kasavubu. Et de là quand j'ai grandi, il fallait na banda première primaire na EP4 Lisala. En tout cas, j'ai salué tous les collègues. Ngapi na tanga kuna. Curieusement. Oui. EP4 Lisala. EP4 Lisala, ouais. Directrice de l'émission Kilonda qui a le sac. Voilà ngala nous tu quand même. Ah voilà, donc moi je me rappelle bien. Maman directrice Nabiso, Bana EP4 étoile, EP4 Lisala en tout cas. Bona, Rekam, Asen Allemagne, il y a beaucoup d'amis qui retrouvent à partir de Biloko Oyo, Bino Bopé Sarabiso occasion, il y a Kosala. Il y a beaucoup d'amis, il y a EP4 Lisala, au Baretuvanga. Je parlais de directrice qui l'ont dit que papa, capitaine Nabiso, papa Mbala. Donc, il y a EP4 Lisala. Et de là, on a Onel, na Machakado. Donc on a parcours presque. Moi on a bien un diplôme d'école. Ah, donc Onel. Donc voilà. Onel la tour à Tongo, Diala la tour à midi. Voilà, donc na Onel peut tout en tout cas na Onel na pesibino mote pe lisusu. Maman c'est belé. Moi on avait école. Donc na primaire déjà tout temps là ba dadem poko. Dadem poko donc dadem poko pena azara pena master nanga so bena leli nu dade so elinga boudin li paté au côté antiquité. Donc nazala moi pomba. Voilà. Donc moi l'idée d'opinion école. T'es type na au Saranade. Vraiment. Et tu évolué, tu as reçu diplôme d'état et puis après bon, un diplôme national na ONLT. Premier, deuxième na ye côté na Iti. Iti Bumbo. Iti Bumbo. Oncle nanga a imposé nga maman ya lingaki. OK. A imposé nga la construction. Bon na sali ngo po na sali plaisir mais ala pena ngam te. Vraiment. Mais né na za boy pena plan ndenge za boy nda unango vanda bena na sali plan pe na DG batu pe babano tonga. OK. Mais na lingo sima mbela mason te. OK. Wa bela boulot na tanga. Alors tant na tangi wana na di deep ah mama yo pesa mo marque ba la réate na ge dinda ngamo na ina. OK. Na giteti. Donc et puis tout est parti. Maroté bani ndengwana. Monsieur Richard marié? Oui. Père de combien d'enfants? Je n'ai que 3 petits-enfants. Pas petits, des enfants. Ah, donc, pas petit dans la OK. Donc, combien de filles, combien de garçons? On a mis ça toi? J'ai des filles, j'ai des filles et un garçon. Vraiment. Monsieur Richard Moukoko, chers amis téléspectateurs, nous avons cette opportunité dans cette émission de découvrir Richard Moukoko na ba facette na face mususu oyo to baraté pour ne pas dire face B mais à face oyo ya relaxa biso sika uta poza lelo et là nous avons un frère devant nous
Mais si on a tali mandefu na yena mandefu papa Richard on est ané moko. Azalani. So ye moko présenter biso. Yé comme on a Béni Mukoko. Béni Mukoko. Mwana na ngai ya Mukoko, Béni Mukoko. Mwana na ngai ya mibali. Ya mibali. Le premier Aza moi c'est Tombali. Aza ya moi si je crois batu batalaka déjà ensemble na leki na bango moi si bazo jouer na yo. Bazo jouer na nga Berlich Mukoko. Je crois na postake mingi na Facebook parce que tout le monde se m'a dérangement mosusu olo ba moto keno oza mwana mukina za papa na yo. Ya mon niveau jeune garçon alanda kanga dadi na body. Voilà. Donc mon ami Balé. Moi ami Balé et on lui Béni Mukoko. Béni zo micro. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes très émus à Monayo. Vraiment merci. Ça fait du bien de leur monde que Bacteur Nabiso, les total Araban, ce sont des parents responsables et les lobes fouillent en Zomonana. Béni. Oui. Parle-nous un peu de votre papa, Nalingala, et papa Zaraneni, Nandaku, Bistepsono Masolo, Nana, Oye, Aibike, Olobati, le lobby Missanias. Non, on parlait dans deux côtés, côté positif et puis côté négatif. Bah, premièrement. Bah, nos côtés négatifs. Côté négatif. Pour les missions positifs. Ah! Le gars, bon, ça va. Côté négatif, bon, dès l'enfance, Naibike, papa, a été trop sévère envers moi. A été vraiment sévère et puis impulsif. Impulsif, donc au bêta. Oui, à Silica, maman. Puis à un moment donné, surtout, côté ressort là, vraiment, je l'ai battu fort. Tu vois, nous, les gars, été là-bas. Vraiment, on a eu sur la tête. Ça va t'initer mon boulot. Et on a fait dans ce chocolat déjà, mettons, yo, au chocolat. Dans ce chocolat déjà, mais au bas, on a un chocolat, dans tout ça, et puis, Silica tellement, soit Silica repère des pédales. C'est ça, côté négatif, vraiment. Oh, souhaitera qu'il change tout ça, il change. Oui, des fois, on conseille parce qu'il y a après ça, on conseille t'aimer bien, un peu comme moi, on a des fois papa, parce que on a des fois la qualité. On n'a pas changé jamais, on a changé une fois, à supporter qu'on a la moitié. On a payé déjà. Quel que soit le côté négatif, on conseille que plus que Silica, soit Silica qui a zone hypertension, tout se dérange. On conseille que c'est rien. Il ne faut pas Silica trop. Il faut en maîtrise, de voir la situation pour ne pas perdre de raison. Surtout ça. Côté positif. Côté positif, premièrement, c'est un homme authentique. C'est-à-dire originalier. Qui a copié mon tour là n'année mon ta vivra non ils ont aussi une dingue à peine à vivre on a bien copier j'ai ma façon parce que il y a des artistes au théâtre dramatique il y a des art plastique et puis musique ok avant mon hasard vraiment très authentique et puis sévère respect dans mon sang là parce que c'est pas aujourd'hui on est à Télémi boy bah mon papa Richard j'étais trop petit et puis on est au hôtel là moi façon papa on est évolué plus Nazaki na gimbangiste na gimo ok mais pour bailler mangai ya mona Richard et wana Richard ça théâtre to mabele c'était ça il est toujours bon l'église gimbangiste à un moment donné on a évolué il y a toujours des hauts et des bas on a toujours évolué puis ils a côté mané boza persévérance. Il y a raté que soyez là. Comme conseiller on appelle son artiste. C'est pas dit que tu viens dans un monde artistique, tu veux juste briller au même moment. C'est impossible. Si tu n'as jamais travaillé ou commenté, il faut beaucoup travailler pour percer. Parce que après les arrêts, les tribulations comme ça tellement. Soit ça forte quoi abandonner. Soit vraiment ça forte au moment là non au fanatique. On était là, on attend les acquis vraiment difficile à tenir bon. Parce qu'il y a vraiment la volonté en ça et puis on le babé télé sous là papa Richard côté positif on et puis et Nandaku papa se comporte il est présent à la maison ou bien il est à tout moment parti bon en fait tu passes vraiment à timing vraiment na papa tu passes à timing papa à tout moment libanda oui on appelle à tout moment parce que vie artistique et il assume ses responsabilités ou bien yoka mutana mutu mwana bon moi je suis déjà assez mature on a pas l'occasion de pencher par papa parce que si on joue les fils à papa tu vois rien
Mais les aux amants na muketi yoko mayomo lo bagé bona comme indépendant. Azala papa ou altiki la tire rabino tina lipato. Ah oui. Débrouilleti. Oui. Débrouiller lipa. C'est ça là. Et vraiment, c'est un père parce que. Envers votre mère, comment il se comporte? Comment battre le bas vérité. En fait, vous savez, tout le monde a juste au papa, la maman va présenter ce présent là. Mais en cachette, je sais pas. Il faut abonder dans la vie, moi, je père mais elle est là. Ah, ok. Malgré les moments, ils ont bien été pour la balle sur le plan psychologique. 2002. Avant, un mauvais souvenir. Mais après, on a dit que le monde a sauté Baboundé. Parce que ça va bien couple, on va aussi. Couple parfait, ça a été. Que soit les alaka dispute parce que n'a pas soit des beaucoup d'attentes se comprennent moi bien. Et tu as dit que et le remords était à bande de la vision la télévision ils allaient au retenir papa nous aux à la persévérance. Oui, et à part persévérance ni sous copier pas papa na. Ben oh qualité au monde avec ça vraiment c'est copier papa. Copier tes mais au CP là nango et pas papa bref. Ce que tu as retenu le mot persévérance c'est fort. Pour il faut être persévérant, c'est déjà fort. C'est parmi les bonnes qualités ça que moto avancé dans la vie. Mais à part, il y a une retour sur papa. Vraiment, je pas les considérations dans parce que si on considère que ça tenait à parce que malgré qu'il y a des difficultés, là où je joue la musique, je considère premièrement au non ça. Même dans l'académie, il y a des amis autour de travail, l'académie des beaux-arts de Kinshasa. Parce que considération dans tout ça, la copie en moins papa. Telle façon de travailler, façon de considérer ça là, quelque chose dans la bateau, ça la complexe infériorité. Qui a complexé pour c'est le robot. Là, on met pas les alatés. Pareillement aussi pendant moi, même si je croise des grands, parce que j'ai fait des choses selon moi, parce que Naza originalement vraiment originalité dans authenticité sans ils ont pareil mais papa. Qui a copié mon tout, à l'occasion de qui voulait non. Depuis naïe papa, tina koli benga pe gâté na comme papa, puis à comme coco. La Zara toujours authentique. Voilà. Monsieur Richard Mukoko, ça vous fait quoi aujourd'hui voir votre enfant témoigner et souligner des points positifs au Montoufa comme qualité? Voilà. C'est-à-dire, voilà, vas-y d'abord. Papa Vincent Nalobelo Omoko, la peur de tous parents, a échoué. Et lorsque parent a senti qu'il a échoué, ça fait du bien. Et comme on a témoigné les lots, ça ne peut que me faire du bien. Moni, bana musu les lots, azapi na papa ni na maman ni vivant mais akata bat machette. Donc je te dis que aux autres qui ne bat tournage mususu, il y a humiliation. Parfois, bah, on peut 1500 francs. Mais on peut tourner dans les salon. Qu'est-ce que tu vas ramener à la maison? Ndenge bazana, bah imde ba kemanda te. Eza logo oyo, ndenge bazaba mukoko nyonso ba na principe. Mukoko za complexité, mukoko enviaté, mukoko za créniste te, mukoko za la pessimiste te. Donc ba kola na ba principe wana. Donc ça peut que me faire du bien, voilà. Et puis, j'en profite devant l'écran. Il y a qu'à souhaiter bon courage dans l'art parce que à ça, il y a une discipline belé, et tout. Joueur, il y a football. Je lui ai dit une fois, aux amis, le patité, Lukanzela, au Moni. Voilà, donc, et puis c'est le talent et cause en ango na kati en zoto motu mais oyo la plus performant. Yango oyo oko perfectionner et na monique art plastique dans lobby et puis na musique pour la news c'est un art je ne peux que demander au bon Dieu attendre le boko po attendre passi tout ce que la kana ngambu na ye ko sekama eza biloko auto mesala nango ko kumisama eza raposa na bisoté. Mais nous avons besoin nango. Donc ça me fait du bien. Voilà. L'acteur Richard Mukoko, toujours continue toujours parcours nayo, Baouta Wapi, et là nous sommes accompagnés de Belle Vie.
Ouais. Il y a ça, un parcours na yo. Qu'est-ce que tu peux dire un mot par rapport à pour que tout se retrouve tout le bateau soit témoignage na. Voilà, merci pour la question Anna. Belleville, comme je l'ai toujours dit, tu vas comprendre que bah propos nanga non changeant par rapport à l'oba avant micro na yo. Je l'ai toujours dit, répéter, chanter à tout moment que Belleville c'est une sœur. C'est une sœur. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer et je la vois épanouie. Très bien. Voilà. Donc, pour Nanga Belleville, à Rotika Laka Kandeko Oyo, ce qui n'a tali évolution na lobaka, Nzamba Lola a tombola à Pambola. Donc, c'est ça. Quoi. Et na parcours na yo ba bisinga yo yeba Belleville à Rose na ba 9 ans 10 ans. Na yeba Belleville donc avant que tu m'embaba théâtre. Il y a les solos. Tu sais que il y a la grande sœur na ba. Voilà. Voilà bagimbangiste. Voilà donc bagimbangiste de ce longue répété à flûte. Donc c'est mec qui na bango vieux joudoul azalaka vieux na biso ya flûte. Donc faut que ne pas yo zampiaka. Donc faut que n'a pas la vieille joudoul. Mais raté moi fufuna mande so damango donc mutazati na so maya soko na maboko. Biso qui est belé moi na mongo mignon bani na okolo. Toko ya mwindu suki belé. So amoni batu asai moi ko bomba. Moi timide donc timide na yeba na mama. Donc batu ba za yuma te. Mais depuis akola a éviter rabat. OK. Donc banda bon moi quoi. Belleville Kandi, micro yango wana, nous sommes très émus. Émission no butu yango mi moi bon message. Donc on a zuka moto raté to que pas Belleville. D'ailleurs ça te fait comment ne batu bazo tozo ngara pa na pour témoigner rapport na batu pour na considération batu bazo vis-à-vis na yo. Première question na ngana. Oui, merci beaucoup. On a passé ba fanyo sombote, ba fanyo sombola na biso de partout. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. Et l'accent que bon, et ça qu'en reconnaissance au Batmazan en envers donc c'est juste ça. Papa Richard Mokoko, beta sono lisolo na rapprochement yo na ezalane parce que to beti masolo ba 9 ans ba 10 ans mais de yo moko lisolo ngo ezaneni so robet la biso mo muke. Bon. L'histoire ya bomwana nanga ye mutaza censé obeta ngo parce que ayebinga bomwana donc c'est normal nga na obeta ngoti voilà donc voilà pendant que nazaki plus jeune ye mtaye bakinga là msuwana nazaina na mayele nono ya bomototé mais c'est vraiment Richard Mokoko c'est la famille pour moi na lobango quand ndenga lobi bongo akosité azalaki vraiment camarade ya mobali ya grande sœur au bisika na ndai pour nakendaki moi vacances abandaki ko ya wana un peu souvent et si na komi boye to lekina et puis ba parcours un peu moins mingi beaucoup taina occasion beaucoup taina moi ba occasion et belé pas via voilà moi ba occasion belé mais azapé c'est un frère oyo na pe sa mis confiance et ceux dans les kambunanga penza même maison déranger je peux partager avec lui et parce que na yebié nini pour comment on a na yebié dans le sens que on lo na yebié c'est un frère c'est-à-dire ba qualité nini no yebié pas na yo ça la quelque chose a problème il faut se rapprocher mon coco na yebi kalinganga aza faute pas nanga en vrai. Donc, il y a un peu de confiance. Et voilà. Et, c'est un homme bien, il est intelligent. Il est intelligent. Mais Keba Azala. Quand on a pensé, moi, je maîtrise mon sous et c'est avant pour mon coco parce que soit siliki à siliki. Oh, au siliki soit siliki à silikape et à lobby. Donc c'est comme ça. Arobimi c'est pe le mot boye tché trouble. Asili qui pe abimi c'est pe le mot donc voilà c'est comme ça. Mais il a beaucoup de maîtrise. Non il va sous to commence au sein de l'église encore. Voilà. Et c'est moi un peu moins problème. Non, tu viens pasteur Marcel Dibofo. O longa kuna. Yo longa kuna. Ngai. Non, ok. C'est mon pasteur, je salue beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu. Pour la histoire, on a toujours un témoignage. C'est ça. C'est ça aussi. Alors, on a tellement Kotoyo, on a fréquenté l'église il y a
naza epai ya pasteur Odo Mafuta. Donc esika basunda tapé bazalaka na ba eyenga. Donc voilà. Tokendaka to bandai ko sambela ensemble donc na bien na biso na bien donc na bien. Mais azala toujours un respect envers nga malgré naza leki. Mais par rapport à ma responsabilité à Moussala Nanga, en tout cas, il me respecte aussi. Qu'est-ce que vous appréciez à côté art et panaï? La qualité nous retrouve à côté art et ça que sogo et mon nom va te wana fo Richard. Na côté art et panaï, azana ba qualité belé par rapport à art. Même na côté écriture, même na côté jeu de l'acteur. Donc voilà, asa vraiment ma commis balé na kati ya nini. Na lingaki makasi surtout que ceux qui ont essayé confiance dans le rôle moko et aussi on pense bien. Bino mo tout monde était sur botala qui na rôle auto jouer. Il y a auto kende village, il y a Kento. En tout cas, et baté belé ba benga seulement pour na papa Richard Mokoko. Donc voilà ba monele sur na angle mususu. Ce pour ba monele na angle ba aventure, au monele pena que non c'est tout le monde est irresponsable. Pour sentir pena kaza pena anclement irresponsable. Donc voilà, asa ba potentialité. Lelo tobeta masolo ya ba utawa pipo na yo elo ni ne sala Richard akoma lelo o azalelo biloko nini o retrouver lo ba o ba go retenir na façon na ye oyo mutusu pa ko copier pour azalo Richard Mokoko lobi eza ba discipline na ye eza façon oyo ye alinga ko memela vie na ye yango esali ke akoma lelo o aza o lelo Richard Mokoko parce que tolobela pe sous ba objectif ya vie na ye tolobela ba projet na ye tolobela ba ambition na ye o ya zalaka na ngo de point zalaka autant te ba na mon côté et aujourd'hui il est ce qu'il est aujourd'hui peut-être ça na ba ambition na ye o azaki na ngo na ba projet na ye o eza déjà réalisé yango seli kaza o aza lelo moko et na bandeko ba otala biso Richard Mokoko o biso to mona lelo défaut à la rani. Bon. Défaut na yé. Il y a Richard. Même si c'est que quand il se fâche, il parle trop. Est-ce que qualité na yé hein? Qualité na yé. Ba qualité à Richard Mokoko. Abiko compatir. Il sait être là, présent. Présent. C'est ça. Voilà. Souvenir ni na makasi otikala na mpona tango mona ke souvenir ni na makasi li solo moto événement mo le ko tikala na makasi na moto na ye souvenir yo pe bongisa da souvenir na yo pendant que ya luka ya ye souvenir na makasi na nzanga mpona Richard Mokoko ba souvenir eza belé mais oli misanga pena eza important na lo bango pesa non ni micro kasi ya bimisa ye mo pa yebi c'est important que dans le te mata moi moko yo sa biso bien pour ngana yebi ba chers amis téléspectateurs yebi ke ba mbalé ça dit courant pene le cas bien na tant non loba na garder ba bon souvenir na expliquer que le début na ça que on a si j'ai un problème na fan dit vraiment Nathalie na bino je dois appeler Richard Mokoko siko eloni azala po a motiver nga so ndeti na bengi ngabi ayaya tala muntu oli kamboni kamo sia alungwa kuna fanda o mo ndo sanga wana a remonter au moral donc on a commission sika ayebisa yo a poussa yo donc c'est comme ça qu'il est en tout cas sans blague sincèrement je te dis pas pour te flatter mon frère et moi je t'aime énormément tu es vraiment mon frère vraiment yaya nanga Belinda Kans voilà Laura ande na sanga na yaya mo dadi pe à son âme na théâtre vraiment ba yaya bazana ba mo belé ba Alain bazali baza ba yaya mais il a une place particulière dans mon cœur. Particulier dans mon cœur. Voilà. Vraiment. Paix à son âme. Richard Mokoko, à vous maintenant. Souvenir. Il y en a plein dans le lobby. Le plus grand souvenir que je garderai, c'est l'émergence à Belleville. Hein?
sa façon d'accepter facilement de servir Dieu. Mon jeunesse n'a biso oyo, ils ont influence belé. Mais quand tu es à côté d'une personne jeune, mais à tout moment, événement ya ko fêter et la cahier. Até, tout qui est orphelinat. C'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé avec ça. Moi je me rappelle, on était encore en MCDI. Nani a retiré ba rideau église Mobimba. Avant d'année à Télématé. Mais à la fin de l'église, il n'y a pas pasteur, ba rideau motomoso a tiaté. On a supporté tout. En tout cas, le plus beau souvenir on a gardé parce que ce n'est pas probable à Moutou Lelo à équiper l'église. Si les gens qui ont MCDI, au moment où les rideaux on a tiré les anneaux bien, les anneaux sika pour les la qualité bien et puis ça m'a qui n'a monté malamu. En tout cas, sa façon de servir Dieu, c'est les souvenirs que je garde. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. La Belleville TV, ça c'est notre secret. Hein? Ça c'est notre secret. Oui, permettra Nzambe à toujours à chaque fois quand il y a un problème à Téléma pour que Abundela Bisso, en tout cas, tous vraiment organisé par rapport à Yamarambo et Tali spiritualité. Na ce nabi na imposa bango c'est trop dire mais na proposa ka donc tozana c'est chaque fin du mois tozaka censé encore il y a une nuit de prière pour nous prier pas seulement pour la Belleville TV mais ma vie na biso donc alors na senga ki bango et ça quand je me rappelle un film autre on est retourné à l'état est mauvais. Bon, par rapport à la conception et à l'histoire, je me suis dit non, avant la salle, il faut que tu aies une prière. Tu as une nuit de prière, mon corps, tu prière et prendre un langa. Et là, il faut que tu aies un Serge. Tu prier, tu prier, tu prier, tu prier, tu prier, tu prier, 2 heures du matin, c'est quoi? Richard Bando Luka Foufou. Nepsio. Babima. Il y a papa Alain. Papa Alain. C'est papa Alain. Ngai Serge Alain. Babima et on a baqué Luka na habité ceux qui poisson ceux qui nin ceux qui wapi. Ah non. Vraiment. Donc voilà. To seka butu mobimbana to lala tena ba marina. To sisi priya me to lalite. To seka ti 4 heures eta la biso awa. Non, vraiment on forme une famille. Vraiment, ça c'est déjà une grande famille nous retour au bas. Chers amis téléspectateurs, toujours continuer na émission na biso Bauta. OK. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes en train de vous présenter notre facette plutôt. Il y a Papa Richard Mukoko Boumessa na Rotalaye. Tout le monde a un joueur Kamelelo, toujours eu opportunité à faire découvrir Bino et Sika Ruta pour le lobo yebaye. Mais c'est Richard, tout ça na maman na biso awa, tout to yeba, yazali nani par rapport à histoire na yo. Bien merci Cordon. Na message na benga Cordon. Papa Vincent. Maman oyo ba internet bazomona. Azali maman oyo amonanga. Ndenge babimi nanga na hôpital. Ndenge baye nanga awa. Donc moi nana c'est-à-dire amona pe zemi na yo. Amona ko. OK. Donc ti maman azoya libala. Akuta bango. Donc baza ova na kati lupango. Akuta bango. Pour maman Mandeni ye libotane zaki awa. Mais abala ki na lupango oyo. Ye maman. OK. Donc trois parties. Ça dit maman tando rapena kalezara solo musika te. Ça pena bongo. Donc là bongo. Ezala bongo donc on est ba parents na biso bazako linga te bana ba ke musika. OK. Donc maman zalaki awa abali awa. Papa comment ça papa Jacques. OK. Alors yemoko a répondre à mituna. Donc c'est parmi les personnes les plus chères au natikali na bango. Sauf que misala ngo ya biso et puis ça biso tant ko tambola penzate. Si. Donc né dans aboy awa na ye mikoleleke belé. Ozomona. Donc azawana mituna à répondre. Voilà, tozonge pa ya maman. Maman, bonjour. Bonjour. Maman Mandeni hein. Mamado, voilà. Oui. Voilà le nom Mamado. Toye yawa poto luka koye besika oyo Richard Aouta.
po azalo azalelo tozongi na nusima bete psuno lisolo ya zemi ya Richard Mukoko maman na ye est-ce que Richard atungisa maman na ye na zemi na ye to zemi evolua na nka normal. Merci pona liloba. Maman Richard atungisa maka na zemi ya Richard penzate. Zemi ya Richard ezaki na ona kimia. Na ndenge bavandaka awati kino yaki kobota. Ngala moni muke ya Richard penza muke na ina mona bakoli na misu na ngai. Bakoli ba na misu na ngai penza na ndenge akomi papa mukolo boye. Soki bana baza reconnaissance ye mofwa yeba. Voilà. Ndenge basali ba désordre bo mwana nyonso biso tozomona. Vraiment. Siko tokena na baboti na ye témoignage nini bazaki nango awa na kati ya quartier maman na ye papa na ye nino koloba pona bango parce que lelo toloba tozo sur la base suscité batika biso bango mibale témoignage nini kopesa bango mibale. Témoignage ngana ko pesa papa na ye na mama na ye bazaki batu malamu poto vandi na bango bana bu mwana ti lelo ndenge to komi boy ndenge bakene na bango biso to komi na matanga na bango ya mama na koma kateke pona zaka malade na koma kate zoma bazaki batu malamu poso moni ke mutalongwa kuna aya kofuta suka si place pembeni na ye aza mutu poso aza mutu mabe boko ndima ete to vana kitema lokwa bandeko to vana ba bandeko pe bandeko problème ezalaka te bazali batu malamu ponga kuta na pena tatani na nzela oke okuta na ye ako respecter nga pe ako benga leki na nga na benge ya Jean ya Pierre nazo kumisa bango pe bandeko na nga penza bazali batu msute vraiment et Richard Abotami le rôle à moi non sonné à Botamaka école lina ye bomwana na ezaki nini loko nini Richard zaki na ngona bomwana ko c'est que ça so moi muke bomwana Richard no lobi moi ba matumbole moi mobulu tout ça bete so moi masona bomwana mais Richard o azaki peka mobulu po ba yo sekana na bana na biso azaka mobulu na koko loba bana ipe ko bunda bana bazo bunda mais ko bunda bana to kiparate bo peksa kaka azaka pe mobulu azaka mobulu penza ba ma ba ko loba biso tamso za kuna mona zo ya zo mona nde ba umela kawa ba umela ka penza aza batu msute olongwa na ba jini bakoli akola ka penza po balongwa bakola ka penza OK sikoyo na kati ya libota na kati na libota na bango est-ce que yo ebaka mutu mo kala pa no sala ba théâtre na kati ya libota na bango ezala côté ya papa ezala côté ya maman te wana ba na ba muta théâtre te ka ye ka nde to zuna na théâtre vraiment et lelo nangana zo papa Richard Muke ozong c'est le micro papa Richard nanga un peu to beta moi le selon wa théâtre comme tozana mama awa de votre enfance déjà au lobby que au salaka au que no côté école ya Naitik Bumbu par rapport à volonté ya oncle oncle nga kufa ti azaza na lwana malheureusement oh aktope simbo te so tala biso et ti o se retrouver na ina c'est que le kamango théâtre ezara déjà na kati ouais comment tu te retrouvé dans le monde du théâtre na EP4 lisala ezara na ba concours interscolaire et tous ça ba pièce de théâtre à chaque fois que nazalai ko jouer en tout cas nazara ma casse d'interprétation. À cette époque-là, je me rappelle, j'étais en 4e primaire, na joua tonalité à Cocodian Zombo. Na joua Coco nazi na création nazi balé na koti na mugoneti naza bossi donc naza na kunki na simbi kan et c'est comme ça que j'ai presté na pièce de théâtre wana et classe na biso ebima première. J'étais primé meilleur acteur. Na 4e primaire wana EP4 lisala et na tiki nanga na bosse nanga ngo et kozonga passion théâtre et kozonga tant na komi kimbangiste na groupe théâtral kimbangiste c'est-à-dire j'étais flûtiste et ta groupe théâtral kimbangiste bazo luka batu ba figurer et tant ba kozwanga étant flûtiste na kena j'étais qui figuration na ba moni ngo et que au-delà au ba penser qui alors à chaque fois bazangi na ba prestation bazo benganga jusqu'au 24 novembre 95, je me rappelle bien, c'était la première fois que je suis monté sur le plancher du théâtre professionnel, c'est-à-dire quoi? Concours moko intercommunal, commune Angirengiri, paroisse Niangara.
N'habite ceux qui temps et il permettre il y a des gens là-bas par souvent ngenge bima première parce que moi j'ai joué du one man show. Titre film on est à la théâtre on est à la rendez-vous Tumpa. Tumpa c'est-à-dire purgatoire là où on part quand on meurt. Vous comprenez? Est-ce que tu Kendaka? Et j'ai joué le rôle de Touta Mabele, quelqu'un qui était mort à qu'est-ce que c'est Kendaka. Donc comme on rappelait bamaramuna au asalaka. OK? Et pièce on est cartonaka na ville à Kinshasa commune ngingé bimara première. La compte avec l'église Kimbangiste. La compte avec l'église Kimbangiste. Et c'est de là où je me rappelle un grand chevronné du théâtre, malheureusement Autokufa, Arthur Niemba, tatoué Mamou. Au Bassala Julien et tatoué Mamou. C'est papa là qui est venu me taper à l'épaule, a dit, mon fils, tu as l'art dans les sangs. Si tu as l'argent, on va faire l'INA. Voilà, vous avez la classe. Ça c'était en 95. Et c'est ici même en Haïti. J'ai eu diplôme d'État. On a dit diplôme d'État. Et na Kepe Angola, ça n'a pas tenu. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Dans mon élo, c'était parti comme ça. Donc, c'est de comprendre bien que si ça non Haïti Bumbu, au Kenya Angola. Que si ça non Haïti Bumbu, na 91, na likamba ça les até parce que construction zalaka penza donangate. Donc en passage je vais dire aux parents bo imposer bana ba option et détruire ça bango. Parce que quand comme si on rappelle oncle est-ce que il que yo so na ma case te détruire nga. Tant à tout non, au 700 option ezaya ngate. Les lois à regretter. Et tant on a taillé nga moko et maintenant pour yo tu pensais à quoi tant oncle Arnaud, il faut ça la construction. Alors, en tout cas, j'étais à cheval entre devenir un ingénieur en électricité. Ça, j'ai compris parce que ils ont qui influence il y a Aminanga, Roger Kindoti là. Moi, on a maman, Mado Yaliboso. C'est un génie en électricité. Donc, moi, ça a bon ça même en poule au Roger. Si vous avez comme ami. Et comme il faut infecter l'électricité. Et plus loin, je suis allé comprendre les choses que l'électricité a une influence. Mais je pensais devenir un médecin. Mais et Simbati. Donc sinon, Nazarama Kassi n'a pas cours à mémoire. Alors tant où et au salaki bon, mais Simbité bon. Nous avons besoin de inutile na venir. No biba pe odana pe bana lunda bazori. Bana lunda kenaka siko pour na sentaka. OK. Au boti déjà au senté moi la botami de moi on a liboso. Moi mon aîné à Botama, j'étais encore très jeune. Très jeune. Alors ngambo wana siko yo, il faut à tout prix. Donc Angola. Ndena Angola dans Salipe Diama kaninga zalaka et Simba kame badundanga balar na oncle nanga wana kaka. On comprend tellement qu'azao linganga mingi, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait de moi. Mais plus adundelo amelé lola na Kinshasa to nangola. Ngala tikala parce que tokimaka guerre na niataka ba nini ba morceau ba bombe donc dans un choc dans le colo. Il faut traîner l'hôpital et tout. Donc là, comme tout qui se respecte, boum. Ategi ba diamant. Ategi diamant, donc boum en saranaté. On a changé l'histoire. Donc boum en saranaté, alors il y a saranaté. Tant qu'on a éboué, là ils ont sauté. Bon, oncle au salini. Moi ils ont sauté. C'est quoi au tal, qu'est-ce que je vais faire? Alors tant qu'on a continué à faire un théâtre. Na yoki conseil théâtre né royal au comique Kimbangiste pas Kimbangiste vend aux yeux pelengi na théâtre bandi. Donc moi vraiment ma carrière je l'ai dédiée à l'église Kimbangiste. Carrière na penza ya théâtre et bandi na Kimbangiste. Et je suis parti comme ça. OK. Et tu as joué Gouana OK na joué Gouana parce que je salue en passant mon ancêtre Benga qui a tout moi. C'est ce papa-là qui m'a pris. Il était comme potier nanga. Donc il m'a massacré une formation
donc tina qui ne ba kotanga wana non nazara déjà na soubassement moko ya théâtre donc ti lelo ba mamso mona obenga na film na bimisa eza base na ngeza pena papa benga base na pena papa benga. Et à quel moment vous vous êtes dit que Moussa na yango? Oh mais parce que nazaki na musala mususu te. Plutôt tant on a compris que notre théâtre pour nanga eza passion. Je préfère ceux qui n'ont pas de pour l'année musala théâtre. J'accepterai parce que eza passion nanga. Donc le théâtre pour moi c'est comme une drogue. Ne papa on bazalo le banon nga personne epexi nga oyemba na dae na ka penza na dae. Déjà tinga so na no ça sous théâtre te. Non, on est en vie pendant longtemps. Donc toute ma vie c'est le théâtre. Toute ma vie. Voilà. Voilà. Donc tozongeli maman na biso mama do mbala liboso oyokaka mwana yo na monde ya théâtre. To monaka ye na télévision zo sa théâtre oyambaka on ne no regrettaka ezalaka nini ni journal mbala liboso mona ye azo sala théâtre. Pour mingi to ebi ke théâtre ezali roi musala mo boye ezanga na ngombongo musala mo roi ya distraction tout ça. Mais tant monaka mbala liboso na télévision mwana Richard oyambaka on ne mbali boso na monaka Richard na théâtre en tout cas na sepelaka makasi ezaka neni babengaka yo tozo babenga ngai babi mama ya kotala ya Richard azo sala théâtre en tout cas na sepela ngabi Richard akomi ko sala théâtre to tala ke na TV boy en tout cas na sepelaka makasi tina lobiso mo ba tiesu faire théâtre Richard bo benga ngai na tala na komaka soki ba tie théâtre ya Richard fona ya kana tala ngo fona sepela ke na ngo vraiment ko jouer na wana mona et rappelera pe bo mona na ye na mo mobulu azaki na ngoto ndenge ko jouer na wana ka se rappela ka biso ozo raisonner atango azalaka mwana muki azali ko sala boy tala siko akoli pa comme ko sala boy azala ba traîner papa na ye oui ala ba traîner ya papa na ye na comportement na façon ko loba to ne azabe ala ko papa na ye po papa ne pas azalaka bien azali pe ko loba loba pe soka tomboki azo loba Richard pas silika na ye bien silika ka OK asilika ka voilà c'est quoi on était là au moko mbala liboso maman je crois bosani tanga moninga na TV mukona yaka a kotala bango alobi nanga oh Richard natala ki yo na TV na bien mona Janete osalaki neni po ko na TV donc ndenge atunanga yango na tunanga ndenge wa atwana sepela ka pe makasi po musala nous eza musala pamba eza musala voilà mais ce qui concerne une OPC na télévision de toujours sur la awa na wetali vinaye na onyo sur le loi zali aza papa bana responsable a osa musala théâtre le caméra ou lukayo parce que musala ngwe pesi valeur ni no royebisaye na wetali le reste ya musala na carrière na. Merci on a na ibisa Richard pona na musala ya théâtre asala musala ya théâtre malamu asala ngo pe malamu aza nzela mibale te asala ngo pe na ndengo azo sala ngo nzambe wana pambola e pe na musala o azo sala abokola libota ne penza na kimia nzambe wana futa e penza o musala nyoso ba lukaka ngo soko luki musala motema no mobimbeza na musala eke na biloko mususu te biloko na oyebseka na bomwana na ye kali obaki azaki mwa mobulu mi me qualité na ye mingi bano mona ezakani qualité ya Richard ya boya ki côté ya wana ya bolamu wana kitoko ezakani ni qualité ni nokolo ba ya Richard o bat ba ko découvrir o ba yebaka ite o ba yebaka ite qualité ya Richard pe na ona oyebse na tango azaki bomwana mais azalaka muta mobulu azali pe mobulu akobunda yana lobaki azali mobulu akobunda mais siko lelo akoli faut a changer bizali kwa zala bizali malamu po mutu na ndenga usala musala théâtre omoni ke mboka mbimbezo mona ye awusala musala théâtre faut asala musala malamu asala musala malamu voilà musala malamu ande futaka voilà merci beaucoup maman merci beaucoup monsieur Richard moi je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur vous to luka ndeko mususu wa opesa biso témoignage na yo on continue notre émission merci. Bonjour maman Mélanie. Bonjour. Matsama micro likolo. Tengo betela biso na solo parce que yo zala moto bokoli na ba Richard na kati ya veni awa. Betela biso masolo na Richard akoli nene. Richard comportement na ye façon d'être na ye ba qualité na ye ba défaut na ye moi ba solo na bo mwana la musa biso momuke. Oli kambo.
Richard azaki na bien. O chama micro oui. Na chama likolo. Richard azaki na bien ndenge tukuli na ye. Azaki camarade nanga. Tozaki vraiment kosakana ka mingi. Bino mibale. Oh, mokili. Tozalaka misatu. Soko ka benga zuela mondele. Elobi ebele. Menasi na koli. Vraiment. Maman bien. Nakomi yaya. Oui maman. Bon, tovandaka na biso tozali kovanda na ye bien. Na quartier vraiment Richard azaki na ba dérangement papa matini tya ba bitumba ba nini. Azalaki na koli. Kobomba tout le monde est émission faut mettre ce monde muta fongolo te wale ka koli loba nyonso kobomba au moniteur na za mwana muke so za problème nanga c'est que dusule pa na bisote carré na mabanga na ka champion libanga o doso na nyati libanga nga na chambwa kao na libanga donc za ka spécialiste libanga so pa na simbi et puis na mbanga o sakanate mais ta to koli bon voilà. Tabo Koli, Richard. Ba qualité na nini no sepla na mingi. Tant bozo kola wana ba qualité nini Richard zaki na peut-être ba garçon mingi na venir na mino bazaki na ngote. Nazaki ko sepela kana eko walingaki mingi liloba ya Nzambe. Azaki kozana makamde tyo bana siko bazana ngote. Yango nde ezako tirenga mingi to solaka na ye tout le temps pour azakana ba conseil. Même moninga na ngai o Mireille tozakana ye. Tozali kokanga makana ye na ngai biso misatu. Na biso misatu nde tozako tambolaka. Okoyeba te ke Richard aza mobala nani to aza ya nani. Tozo tambolaka ka bongo apesaka biso batoli ke bozala boye, botika boye, boyeza malamu te. Bon, tant que ya kokoma na makamne mususu, vraiment na sali ata 3 ans bien 4 ans na yemoni kali. Oh. Vraiment na rasouté, mais nazaka na numéro na ye. Kutu lelo le abengi na kamwe makasi. Na kamwe. Yango papa naza na mingi ya koloba. Ba défaut na ezaka ni. Tambo ko. Po yo bando tambla na ye, fo ye bango. Des fois Richard ezaka ni. Muke akimi biso ake kasavu. Muke azongi koto. Nde loko nazaka komona mabe yango. Mais na bizaleli na ye, comportement na ye, iloni no bando se plan na mingi te pa na. Exacte. C'est que était Moutuni na ngwa pas faire na mukila pa Yesu. Ngala mutema boke. Moni na babalo. Basi kitoko. Hein? Zaya Brigitte, ya Rebecca. Na génération na biso. Mireille ou Alobi et puis Soye. Azalaka petite chérie na nga ya bomo la. Botula nga na grand vieux moi quartier. Oh. Momi no pena boya botuli. Donc, on se rend te. Ya mo na lo bana mo ba so ni. Donc, non momi na nga Mélanie, so bien Rebecca zui aux un problème. Tu comprends? Mais au surtout ga boyno amo ki na bono na sima na biso et pas ya Mimi. Si o ya Mimi ko mo kolo na nga dans ko pousser na te. Moi mbali. Tu comprends? Donc mo kolo na nga. Non, andeni Mélanie yako le bonga munaye azana zemi ya Mimi a sente jusqu'au ba sente ya sérieux na ina viana comprends na yela mbaye no bindemi do donc on se comprend bolingo na bomo la babotoli premier choc ya vie ezaye siko momi ngope qui m'ont mis verbal gamin mutema moi n'ai pas le que c'est les enfants qui savent aimer c'est vrai il y avait un vrai amour mais sur le plan pratique il y avait rien OK mais na non yé et puis mon petit moment la popi sur la douce les pas la biso non faut na cater na tirer kuna oka kimi. Aïe, parce que le collègue n'avait pas massé Mireille. Parce que Mireille a dit Yuma, on s'est rendu à la banque. So, fente kaka. Vous comprenez? C'est tant que au col à Siko, au moins, contrôle, moi, nini. Il y a quelqu'un qui a dit Bala na eti, nini.
Boba esprit banoko là. Vraiment. C'est comme Mbano Liboso monaka ya osala théâtre, ezaka ndengeni. Ezaka na circonstance si tout le monde a gardé mon sala théâtre. Nafungolaka TV boye namoni osala théâtre. Oyambaka ndengeni. Nasepelaka nango makasi ntango namonaka yango. Batulingo sepela ngabi te namoni Richard. Mais nous c'est pas na théâtre yango bwendenga te bucha onka natala wana camarade na ngai. Lokwa na moni fona tala tina suka ndenga za ko tourner. Vraiment. Azali na théâtre mo ba sala ngona ba vie ya bo. Ndina mona kango. Mauvaise sémence. Tant na moni vraiment na sepela ka. Vraiment. Lelo aza ko évoluer na monde yango. Lelo ba caméra comme wero lukabino pona opesa ko zo témoignage na ye pona yo nino go yebisa ye na o etel musala na ye pona nga na ko yebisa ye ki a continuer kana musala na ye pona moni musala ngo penda akembi nango siku akembi nango banda bandi yango azotika te na moni kasa kembi nango tamba sunga ye akende liboso. Voilà, bon souvenir ni ya makaso tikala nango ya ye na mutuna yo. Mais la télévision, M. Richard après ça, il y a un responsable, un droit, vraiment ce qu'il y a plus bon pour les bino bateaux bozarane il banda caméra. Tous les apparences à théâtre. En tout cas, Azarane. Pour Betty Masoula, ba conseil, après ça, bino ba conseil tout ça. Azarane penda responsable. Richard soko bengi même na problème, soko zanango, a résoudre solution. Voilà. Merci beaucoup. Nous continuons. Oui, pèse un micro. Les tout derniers souvenirs, Nazanango ya Mélanie, Fitika, jouer la mondelle. Donc là, bon, en fait, Claude Maïfoui là, mon ami Azan à Londres, il y avait Claude Maïfoui là, il y a Ricky Mafouba, Azan en France, je crois, il y a Roger Kindoti, Azan en Angola, il y a petit Gabi Sampala de Campo, à Zapen en France. Souvenir, il y a Souka, je crois, à Lambama Binzomo, Bonamo Safumo, tu l'as pas Mireille. Bien qu'il y a bossé dans le bien. Les gens ont 3 ans, 4 ans. Vraiment. Vraiment. Merci beaucoup. Tozo continue avec notre émission. Voilà, M. Richard, Tozo avancé dans l'émission Nabiso. Awa Toza Suna Maman Nabiso, Dakatikati, Awa Yazali Nani, et pas ya M. Richard. Il y a Rebecca. Et Bango Bazaba Yaya Oyo, Mamoni Kokola Nabiso. Donc, tant que le Waki Nanga, Bamikolo Obaye Binga. Et parmi les personnes que je pointais, donc Isaki, Naye, voilà pourquoi Naïmé Bino et pas Naye. Il y a Rebecca, bonjour. Pèse-toi micro. Bonjour, messieurs. Voilà. Toza très émis à Kozalanayo Awa pour que tu récoltes émission comme on a Outa Wapi, c'est-à-dire que tu as accès à Richard à Outa pour Azalao Azalelo. Puisque tu es bien dans la télévision, mais il y a bien avant la télévision. Richard est avant la télévision, Azar Richard ni nous témoigner les deux. Bon, Richard... La qualité, les défauts, comment il se comporte dans le quartier, tout ça, tout ça, besoin de Makamboan. Bon, micro. Bon, Richard Penza, Azalaki, moi, na moko malamu, namoni mabe na été na kokola na ye. Vraiment, Richard, yaya na ye à moi si, Azalaki, muninga na ngatu banda ko betanzango. Richard, alinga mingi makambo nzambe, po Azalaki mingi kokende na kimbangiste babeta ke lokala ni flit ti le loko beta ngaka beta toujours OK Isha vraiment mwana moko malamu bon namoni mabe na été bon maman na bango papa na bango bon et pas na bango vraiment ezalaki bisika oyo toza koleka tous les jours vraiment so maman na bango zo kalinga nguba to koti loboko to lie mère anote kanguba OK nguba zo te kanguba et puis namoni likambo yo soki ememi vraiment tia koma na radio télévision c'est normal puis c'est maman na bango za koteka pe ba journal pour l'air wana mobota teka journal lingo baki mwana pe mayele faut pusana
yango wana vraiment donc nga na komona yango hasard te mpona ngai na komona yango hasard te donc eza eloko moko boye akolaki déjà nango donc azalaki na vision nango ya bomwana donc eza eloko eza na makila yango wana akomi ndenge aza lelo na famille na bango qualité lo nini azaki ko se démarquer na bando ne mususu côté qualité na ezaki nini po bana bazé belé mais lo nini bando mona ke ezaka nenga Richard côté wana lo nini ko témoigner pour na bon elo na za omona ye mingi ata sakai na baninga za kolinga salité te azaka kozalaka toujours propre soki moninga na ye bon bazosakana mwana mokeno so bazosakana ou bien atie mwa mabele boye afwa popola obebisi ngai donc abanda kolinga mabele te mais kuna mama mada yusi soki Richard azaka mobulu na bomwana mobulu makasi yo lobi ya Richard azaki kimia te nga na lobi te ke azalaki kimia na lobi aza kolinga salité te mobulu na salité c'est deux choses différentes. OK. Abane kolinga propre. Donc soka sa alati elamba na ye mais ko bebisa ete. Bon o nenga na luba yangwana. Mbala liboso mona ka na télévision ezara na occasion ni. Mbala liboso imone na ka mo sala théâtre ezara na occasion ni. Bon oyokaka déjà lisolo ke Richard mo sala théâtre tout le monde découvre qui na yokaki lisolo te. Bon ngai pe ya na ye na se donner mingi na makambo ya kosela nzambe télévision pa nange ezali moins comme nayebi ke leki na ngai azosala théâtre na bakolinga siko natalaka yango vraiment c'est ça oui donc natalaka te nayebi te donc naza surpris kaka ndenge boye ke leki na ngai asalaka théâtre abimaka na télé sikoyo nakotira attention natalaka parce que ça fait des années. Lelo caméra liboso na yo pona ko tuna ba question na esali yo nini ko mona leki na yo bozangi awa na veni na lupango a comité na niveau ba caméra fo ya retourna histoire ya vie na ye esali yo nini esalinga kitoko makasi donc mikoleleki ebele lokola mutu moko akufi te tokutani naoki esengo na motema nanga makasi souvenir ya makasi otikala nango ya yetanga aza na kokola lisolo moko boye tikala lo na mutu tango mona ke de foseka. Bon, nazako. Rosa lango, likamo boyo ya yeo yo tigala lango. Papa Richard au micro. Papa Richard au micro. Je me rappelle bien. Micro. Je me rappelle bien. Vincent na le pango to koti po ami boazate. Ami boazate mboa. Donc moi moko donc cette parcelle c'était parmi les parcelles dans laquelle se trouvaient des gens civilisés. Moni, à cette époque-là, ndenge maman kuna lobi ke mobulu, to sauter awa, so wuti kuna o sauter awa. So sauter awa te des autres ya Rebecca Zanayo. Amibo. Vous comprenez? Donc ce qui amibo ça awa. Ce qui sont les gars boyo za la côté, c'est il faut que côté la bondo. Donc moi wana azawasa batu jete akala da ami bodon akufa to rapasa ye na makaku tozana makaku wana Georgine. OK. Georgine pendenga azali wana isi faut salanga ka yo so kati singaza na yo. Vraiment. Siko zong sela micro conseil ni no pesa liki na yo na reste ya carrière na yo etant que ya ni no sepelo mona lisusu na musala na ye oyo. Na kolinga penza kende liboso lisusu. Akoma pena musika bamba omoni théâtre biso ba congolais to sakana o meminde ba sakana ngo te ti bazo sala ba film bazo sala ba action nanga la lingi leki nanga koma pe bongo très bien et loko ngana za na besoin yango na koma pe ndenge wana lokola ba série musu to za ko tala na za na besoin vraiment akoma ndenge wana e ko sala nga bien ko sala nga esengo voilà monsieur Richard nanga gina zo asu aspect mo très important na parcours na yo au outil église kimbangiste théâtre on se retrouver na ina biso ce théâtre ina awa ils ont théâtre professionnel des fois les gens ont un peu du mal à décoller par rapport ya ningi ya ba maboke na biso sala awa mais à quel moment monsieur Richard a intégré qui système na biso ya ba théâtre qui chasse ça to benga ba nzonzi et autres. Voilà, merci pour la question Anna. Je l'ai déjà dit dans beaucoup d'émissions et j'aime pas changer l'histoire. Quand tu as théâtre classique, Moutou a joué des ponts. C'est un ami MK. À cette époque-là, papa
et Papa Kanza, il y avait Kennedy, il y avait Panther, Moukoussa venait de nous quitter, paix à son âme. Il y avait Tatouka Lombo. Et MK a même un groupe Nabango, le Pacifique, comme étant metteur en scène. Tu vois? Donc, dans le théâtre populaire, Nayaka déjà metteur en scène. Parce que j'avais quelque chose, Oyo, MK à Monaka. Dans le film, le théâtre, je vais jouer. Non, ça c'est une mise en scène déjà jouée par Vie sans souci. Alors, à s'intéresser à ce qu'on a un déclenchement, on a ça là. Est-ce qu'on y a été, étant la Kendaka, c'est à partir de là, on est dans le théâtre populaire. Bien que Maninga l'ait belé à théâtre classique, en fait, ils m'ont jugé des fous. Tu vois? Donc, à cette époque-là, j'étais avec des Camille. Eh bien, les gens du pop, comme on les appelle, hein, dans le théâtre classique, les gens du pop sont des emmerdeurs. Et les gens appellent ça Baninga la raison. Parfois, yo lo basafu mais yo ka fafu. Sikoyo, yo ki sa yé o yozo loba, parfois ils a probabilité. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire un cocktail, n'est-ce pas? Je pris un peu du classique, un peu du pop, pour motiver sur de part et d'autre à se sentir à l'aise. En imposant une fois, ceux qui auront l'occasion, il y a même la répétition, tu vas voir que je massacre mes acteurs avec du théâtre classique. Parce que le populaire, c'est facile. Tu vois? Alors, le théâtre classique, c'est difficile parce que parfois, on te pose la mise en scène. Tu dois interpréter ce qu'il a été écrit par le metteur en scène. Autrement dit, tu fais la mise en scène, tu joues avec la mise en scène dirigée. Vous comprenez ce que la différence Nabiso? Et c'est de la mer à boire pour, hein? Excusez-moi, pour les gens du pop. Alors, tu méga ko sanctionner son mi balewana, mais ko yebana nga penza ke na kota na vent, artiste pe ba mona ke no, à cette époque-là, Gianni Faye, de Londres et tout. En tout cas, Mouta Serva des ponts, c'est Mami Koulanga Navia. Ok, là ça a tout symbole. Je pense que l'occasion sera Via. Voilà. Via, à partir du moment où Via m'avait invité, en me disant que nous avons une direction artistique. Et j'y suis allé. D'abord, Via m'a découvert, Bazara film Moko Samizanga, tableau Zangi, épisode de Kokité. Et je me rappelle bien, c'est mon cousin Junior Onza, mais moi en 9 ans, l'homme c'est l'homme mon cœur. À cette époque-là, j'ai réalisé le film à vie, à Abitala. Bon, mon gars, mon tazo kota zo bimana. Sur le bengi, alors ça, la bino tableau au bourg complété. Naïba en bien, il y avait Via, il y avait Belleville. Voilà, Belleville de travail, non pas Via. Et pas Via. Il y avait Petit Christian. Ben comme on dit, deux uniques. À cette époque-là, il y avait Broly, Petit Nangawana. Et une fois, il y a un côté, est-ce que nous pouvons m'exater? Pour Natala qui filme la bango, tant que junior a monté. Et na moni ba tableau oyo, na ko bakisa mais loko la eza cuisine à bateau. Ba la qui siote moyo au kotango, exact. Mais tant ba benginga, c'est alors que j'ai fait ces petits carnavals là, ba kenda ba tourner et puis bon. Et kenda nango bien. Et par là, vie a intéressé nga na zo direction artistique na e. Et tant on a dit direction artistique, les Quinois ont des notes. Nakutera film moko na mega ro chanchango et cartonné et tu sais que la film moko l'idée était de belle vie, mauvaise sémence. En tout cas cartonnera. Moi je me rappelle hier moko vie à sans nom à chef félicitations. Ceux qui y a mukolo ou ibi musala était lomé a benga pas féliciter. Vous comprenez? Et de là il y a ça là que n'a du boulot. N'a comment gérer à Daniela. Daniela isa. Ah on a étant Daniela na kalembelembe. Ils ont une flat. Ils allaient à boîte de nuit, restaurant et tout. Il fallait là comme gérant. Moi c'est là Jimmy Collé Chamoto. Journaliste. Ouais, journaliste à cette époque-là danseuse à Laïn. Il a ça là F à Laïn que je salue Jimmy Collé Cha.
boyebi ka un moment ba kokemba ba bulongo biso ya ba théâtre moi marqué nanu po yebanité moi chita simana ke na gérant na yo sala quelques mois on a que souvent ba répétition exacte alors après théâtre bendinga lisusu na zongi ozonga siko wana wapi wana en tout cas na zongi c'était pour que na sala structure nanga o nazalaka nango faute de moyens na espace hein evandaka tant ba moyen ye tant moi moyen mukiye na sangi suba tuna bandi et na bandi na ko su boulot na INTS je salue tous les collègues à INTS Isaki entreprise mo pareil étatique on a perdu senti faut la tête de ville veste cravate na moi bureau secrétaire de département tout en donc moi autant wana na sali ti le roi fonction publique ya mboka biso et ko taraba diabo batunyo so bazalaka sima ya DG balongoli biso chita sima théâtre ti le non qui pas té ti le poser la théâtre ti le non dans les bons mais na ndenge ya internet tu dois beaucoup na Légende TV on dirait en tout cas visibilité nanga audience nanga na dédiakango na Légende TV Légende TV en tout cas on dit Légende TV quand j'ai commencé banzonzing na banzonzing na ba CD à cette époque là je me rappelle Zidane Ayaka Tosala et Panzamakita j'ai écrit producteur moi Ayaka ya Michel à cette époque là nzonzing donc c'est les banzonzing au senti que non l'art penza na sala Panzamakita mais film el bosso dara yango te oyo wana za film nga na komi mais on a joué film ya Koba Lingwanda na eba ngo bien Lingwanda et tant na bandi na kei na komi Panzamakita producteur wana zongi poto ayaka souté parce qu'il belaka na vandi pe nga et puis na eko kota ba maramura nezaka na zongi siko na classique. On a commencé à suivre le français. Voilà. Et pour gagner temps, et on retrouver après, on place au intégrer Internet, c'est à partir à Légende Télévision. Légende TV, Légende Bandara en 2010. Tant qu'on a Congo Mikili, alors, moi, par contre, les gens qui posent sur la poto, Internet, on a 4T. Si on a l'amoura, si on a Internet, YouTube et tout, donc. Et bon. Voilà. Merci beaucoup, M. Richard. Je pense que vous avez un long parcours aussi sinanouté pour évoluer avec votre histoire. Merci. Voilà, M. Richard, tout est bien qui finit bien. On vient de parcourir. C'est vrai que tu as rejoint sauté, mais quand même, les gens peuvent retenir ici Kauta, pose à la Ozalelo. Quel est votre secret? Secret nanga ezaraka OK na ndenge ya vie et puis na ndenge ya musala ya théâtre ou communiquer na baleki secret nanga na ndenge ya vie na envie ya raté na envie ya raté en tout cas et wana na kumisa na nzambe na vivre seul ndenge naza OK secret nanga na ndenge ya vivre yanga na musala secret nanga ezali humilité. On est japonais, so bobundi a beto, mais so amoni azutia bo. A beto, mais so beaucoup tani a azutia bo. So walanga. Je crois au landi ndenge ba témoin ba lobby. Richard Mukoko akola bena mwana yangiringiri, mais lelo sikonga na vana na bumbu. Na linga ce que tu vas na boum parce que boum n'est pas nangai. Très bien. Na linga la complexité. Na la envierté, na la complaisanté. Quand ningo lobi na musala oyo, tu kutela mama mususu ne na bamba mususu. Mususu a manqué au respect au télé penza, au Georges penza intelligence né, asa nul. Comment ni? Au télé penza physique n'est pas. Encore je n'ai bon penza koué mais après, on décevra les fanatiques. Donc, quand on ne parle pas, ce n'est pas que tous les gens lobati, mais on parle quand c'est nécessaire. On dit que et ça dit que na loba. Et puis, la mission
elles sont vraiment différentes. Là, en tout cas, j'en profite pour te féliciter. Merci beaucoup. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait en absence de yo. Na linga olobango. Léon a lobiango. Depuis na yeba Vincent. Nano namona Vincent a changé. Vraiment. Hein? En tout cas, je suis contredit parce que na sola bena bande rebelle anamona film Vincent ah moi na zala bien habité. Net azala bien tazala penza bien. Donc eloko oyo zanango bande rebelle na kishasa bazango te. Le respect ya mutu. Très bien. Moni basusu batala ka soki ye alati lipape leki ayo na talo amono ni l'équipe bongo na. Moni lipapa wana yo katana me habite ke bongo na eleki ya ye. Oza motu ya koleka ye mais ya ota lipapa lati. Vraiment. Yo za bongo te. Merci beaucoup. En tout cas, bon pe sa confiance na mutu wa banda mambo ya internet otongo. Te na nenga Kishasa biso to bani ko oser. To bana ko oser le ba 6 heures en avance malembe. Voilà, merci beaucoup papa Richard pour na tana yo mais ngape na ngai na lo bagala le moko yo namoni moi no soulever belle vie pas soulever di kamba kanda. Ba il faut doser moi muke pour so siliki. Te omoni wana eza siliki. Na za wana eza penza libunga nanga. Mais c'est au monde où il y a théâtre et longo lango. OK. On a rassis tous na mauvais de na botama. Ndeka na hôtel loba. Le soeur Richard Kanyo mitif. En tout cas, ça problème. O mato kita so batindi yo ko legate pa biso pa dusola. Nena ba nga kona le pont ba clôturate. Je crois to utikuna le pont wana bateka na bango et tout. Alors kanda ngo to kuma na biso pe ko tika ngo pour na makambo bene lega na monde ya musala o so itandango ezala kaka desi na bunda batu bonne surtout monde so za mutakando mo ba muteme suki yo o mona mutu susu afandi boye na ni via le wana ba via na ba vanda di so tali mutango ti mais aller na masana ngati mais ta muta a critiquer o ba muteme bene sui motali ate batela respect dotolinga to le race de Moïse on a la lingana longo. En tout cas, papa Vincent, les soumoué me manga l'église que ça mais za kanda. Vraiment. Eza kanda. Souna ki kanda na yoka mabe na kati nanga. Vraiment. Monde moi nanga le bien na boxer trop. Na ba mamsu na chai kao. Na chai kao. Donc pick and bena kao. Yo moso qui passe na moto. Donc so salanga mapo mama na leli. Omoni. Donc, en tout cas, monde à théâtre est dosé. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission. Vraiment, c'est très bien. Moi, na salut moi particularité, le lopé c'est moi 2-3 personnes. Ah, merci. Moi, nous saluons bien fort. Pour Natacha Pina, nous avons passé la grosse zangate. Petite sœur propre, il y a eu un Glolis Kabe à l'Ekinanga. N'a pas que ça t'en a mot. Déborah, tu fonces la fierté de ma province. Libanga Souka, Vincent le Batumingité, Libanga Souka, Yoko dit, Natacha Yoko na souhaite à peine arriver battre banga. Et baza chepo parce que ba Yoko sango tourner réseau ya. Voilà, merci beaucoup na ba abonné sur la voix du peuple et les non abonnés au Botali programme d'habitude de l'Oba Outap. Comme je l'ai dit, écrivez-nous dans le message bateau besoin la posa to lukato kitati besika ba Outap pour découvrir ba à travers cette émission pour nanga tout monde ani prochainement ba différentes choses na biso. Merci, bye. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 900
82 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Gloire à Dieu, Nzamba Pambola, au place aux arts. Nabi papa vous zapete, maman vous zapete, s'il te plaît. Nebo nota le lo comme sous lobby, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui a permis, c'est votre frère, Père Konde Israël, sacerdoce raté, jamais rata. Tout ça en France, précisément à Paris, toi on a Saint-Denis. Toi on a Saint-Denis, on a Île-de-France, Saint-Denis, 9 rue de la poterie. Mais bien aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Quand les prophètes viennent, c'est pour un but. Le prophète est à Rapambate. Son prophète a Yesri de Kambozali. Tosi ici 40 jours, na moni onzamba sali a tellement ébélé où je bénis Dieu, je parle avec assurance. Na makambo onzamba sali pendant 40 jours. Oh, vraiment nzamba zolokumu. Ya on a salué bino nyonso bolande qui na biso 40 jours. Pendant ta confinement, couvre-feu, parce que tu as des parts et d'autres. Mouton dit sali sa autorisation pour aïa. Que Dieu soit loué. Zamba pambola bino. Soki nzamba lobili kamba kokisango na ba signe na ba preuve to ndimi yango. Oh na moni salami, c'est qui n'a compris que nzamba za na bon moy. Zamba pambola bato boti ba payer belé boya ki juste pour na kosi sananga 40 jours de prière. Soko 40 jours de prière ici ni ni soko tozo banda. Tant que tabi prophète na raté 40 jours. Il y a pas de problème. Zone en numéro 0033 7 66 27 40 02. Soit numéro en rapide, c'est votre frère Père Konde. Soit numéro en rapide. 0033 7 66 27 40 02. Nous débutons le service de la haute spiritualité. Tika ibisa. Toi sous na era malobati. Toi sous na era discourti. Toi sous na era osama kamsute. Ero eza era ya mulimo. Na ndimaka nzamba simo kimbangu. Na ndimaka nzamba wasalela aidi na bala. Na ndimelaka nzamba wasalela papa abatisanga na mai. L'apôtre Bolia. Na ndimaka nzambe wana oya munana na makambo bele na voyance makasi. Donc nzambe wana salaka na ye. Na muna nzambe kusala makambo bele koleka. Ya ona webisa mtu moko. Mutazo yiso simba kisi akosio. Mutazo yiso luka banganga kosio. Ça c'est le temps de la haute spiritualité. Mulimo na nzambe zo sala makasi papa. Na yebiso te ki puissance sexuelle silaka. Ezo sila na makasi parce que schéma ezali. Na tout ni question. Nani a informé que stérilité longwa raté. Ezo longwa parce qu'il y a des signes. Nani a informé to que kindoki bacha na kati ya famille koko sila. Ezo sila. Nani a informé to que bano ayo ba baby sinza ba ko délivrer bango. Oui. Boza na Île-de-France. Meka nzambe na ngai. Soko meka nzambe na ngai. Yon to pe sa témoignage. 9 rue de la poterie. Et ça un peu devenu. Zwaka ka rendez-vous. Non suki sananga. Zwaka ka rendez-vous. Loba prophète. Non lando siko no zwa rendez-vous. Be wa musiko ba ndeko na nga vanda na France. Aya. Ana maladie incurable. Azana ba mauvais sort ba bois kele ba maladie mabe. Ameka makamo mikande simara na ngote akei par-ci par-là. Ezwakate. Ce qu'on a ici, moutoumou qui est raté cette façon au nom de Jésus. Ce qu'on a bien raté, meka nzambe nangai. Nabi meka, misu nangezo mono nzamba zo sala. Tika na ibi sayo. Obi prophète, ngana landa prière. Mais na kanga mana ba femme de nuit, ba mari de nuit zo sila. Zo rendez-vous. Dimanche au 14h juste. Yane loko ko salama. Papa. Na lakiyo obi yo to solanda obi ke no bato bakosaka so que quoi kosa na prophétie na délivrance pour ngana Hollande yo to Hollandanga ngana ebiote yo to zotalanga so ko to sala boyo to ke ni simple to sala boyo yo to na Île-de-France to sala bando okozwa avion to yi so to sala boyo bakosa au pétrole ba escroquer au pétrole au perdre pétrole so ko mekana yaka yo moko o mona o zo salama ana France meka yo moko Nzambo atambo na ngana mangengenge. Nzambo atambo na ngana campus. Na bisika to ba montagne. Na mata pikambia na matadi. To tambo li bisika nyonso ko lukaka ka nzambo. Suko na France. Eza démonstration de la puissance et de l'esprit. Meka nzambe. To ana taya bunganga nzambe. Yaka. Na ebiso yaka. 9 rue de la poterie, toi, à Saint-Denis, dimanche, à 14h juste. Parce qu'on est aux Hollandais, on a rendez-vous. Yoka pona soukisa. Rendez-vous aux Opéra-Pambate. Mon gars, aux Hollandais. Benga to sakola. Benga. Le ba non, bakosa, non, faut n'importe quoi. Yom talibo. Ce n'est pas appelé maintenant qu'on non, n'importe quoi. Maman, n'importe quoi, ça a été. Au souffle, n'importe quoi. Tu as des problèmes qui te dérangent, n'importe quoi. Yo, bah, nous, y a pour toujours réussir.
Bando ya puto mambo simbate, dis-moi. Mais obaya avant yo, obaya après yo, bon réussir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ça n'est l'oko et kangio, ce qu'il faut longo l'amour. Voilà le schéma du sacerdoce. Et l'oko et kangio, ya on defo longo. Zwaka numéro yango. Nazo kwa zwa benga. Le prophète ngana obengo siko. Numéro le zwa na WhatsApp kaka siko yo. Nazo tinde le message tindanga na sakoli. Parce que n'a confiance en soi. Oh, ça roule non ça coule. Oh, n'a pays mususu. Ne te dérange pas pays où yozali côté en contact qui soit rendez-vous. Tous en a pas code de service de prière. Toi on va prier matinal en ligne. Toi on va prier du soir en ligne. Ba service sous ça ma tel mebele. Unzamba zo kita obi ki sabatu. Dimanche au koratete. Osa ana eu de France. Osa musika. Salatu yaka. Ba toi uta musika bazoya. Merci au bazota musika. Bazoya, ou ta pays, ni ta province yakana. Zambe nanga pambola bino nyonso na ndimi miracle nzambe ça. Quand minute ozo na benga. Papa, benga, toza na France. Toza ana eu de France na Saint-Denis. Makamba nzambe zo salama. Et tolobi mututu tozo landa. Tobandi ba séance de délivrance le réseau même biso ti le 13 juin. Le 13 juin ezali journée munene événement munene ozala na France le 13 juin. Yango zo préparer biso Zénith au ya fin de l'année. Que Dieu soit loué. Alors, pour rater tes événements le 13 juin, Banda déjà pour se faire enregistrer parce que le 13 juin, tu as un témoignage au Belaka ou au Bika. Ou à qui a un problème ou une solution. Donc, le 13 juin, il y a un grand événement sacerdotal en France. Alors, la lingi yo déjà Banda dans lelo, Banda pour se faire enregistrer le prophète na lingi Nzambenoa Sala. Nana pour sa témoignage, na lembi prophétie, na lembi délivrance, je vais témoigner. Comme tu veux témoigner, Banda dans service lelo. Zamba pambola bino nyonso nabi réalisateur nanga lembi il y a pas de problème bana soda pe balembaka mais nzamba pesa bompe makasi tika nzamba pambola bino nyonso to kutani biso nyonso après émission ka benga ngaka après émission merci na bino bande ko internet zamba pambola bino c'est votre frère Père Condé Israël Bakisaka sacerdoce ratate prends le numéro 0033 7 66 27 40 02. Merci beaucoup zamba pambola bino merci.